bandeko bakinoise na bakinois bolandaki mokonzi ya mboka alobaki ke maladie oyo esili te ezokontinue. Asengaki apesaki mitindo que port obligatoire, port correct et obligatoire à basque. Mais tout le monde qui est respecté en côté. Alors, il y a un dispositif sécuritaire et hygiène pour respecter les barrières. C'est que place à Kosokolamaï, na gel hydroalcoolique ou bien savon pour battre ce mboko. Mais tout le monde va respecter en côté. C'est pourquoi à partir de lobby, police partout et qu'on les contrôle. Na balabala parce que police est là qui m'a pongi to ko contrôler eza na balabala eza la wapi to kuti na masque te to kangi ata na kati ya mutuka oza na masque te to ko kangayo oyo bache ba établissement eza ba établissement privé eza ba établissement officiel public to kuti dispositif wana te to kangayo to kanga peu place yango ba musu ba cheka ba cantine pour l'esthétique et tout ça. Mais ils ont la quantité, ça vaut la quantité. Police a collé à Tokanga Sigango. Nayo Mokolo Sika Oko, vous allez interpeller. Et c'est que ça m'embêco. Malade des alliés et silité. Tout le temps masque, tout respecté. Quand le batte pas, Mathéo tracasserie police à Koto, ça m'embêco. Parce que loi est alliée, arrêté à gouverner est alliée, tout le monde est allié. Et puis nuisance sonore, bateau, bamoni, le col de confinement est comme Maseki. Bakansi que loi est alliée. Bazo tia musique ko déranger bato kala mingi te kele se ko banda même kele c'était ba malade bazali place liberté na soki ya moninga bandi beta musique e pa na yo etungi sa voisin to koleka ko saisir ba matériel nyo so wana nuisance sonore police a koleka ko boto la biloko wana e ko saisir pose ngo okufuta amende ya munene. Alors to sengi na bino moto la moto ato sa mbeko à partir lobby police ko za nzela pour na mituka pour les obligatoire masque. Toyebi que pas ses alliés, mais balobi, mutumoko liboso, 3 personnes ici. Batunyo sowan esengeli bata masque. Soka lati masque, eza la mutuka officielle, eza la privée, eza la taxi. Nyoso il faut masque correct et obligatoire. Même ba wewa. Soka tomoni wewa alati masque te obe client na ete toko kangaye. Naye na client naye. Ndenge moko na batamituko. À partir à lobby, police akozala partout. Bolobi yo toloba kite yango yo. Ezali loi ezali arrêté à gouverner tozo faire respecter ango oyo akoto sate etali moko yo ozana bar na yo boka ki moko nyamboka lobaki ba mesure barrière ba geste barrière distanciation physique c'est que moto esengeli azana mosika na yo plus d'1 mètre soki toke na bar na yo toke na restaurant na yo toke na supermarché na to moni que on fait respecter distanciation physique te toko kanga pe ko futa amande ebele esengeli kotosa malade silité. Distanciation physique, moto à 1 mètre. Na bar na yo, moto 1 mètre. C'est que bato bazana distance. Parce que bakanga place moko ou bien casino be wapi to kanga yo. Même ba église, kala mingi te ba église ko fungama. Le 15 mokonzi mboka lobaki, le 16 to bi ke ko dimanche, église na yo, to ça bato bazana distance. Et puis nuisance sonore. Et puis bato bazana libandate. Soko moni esika na yo eza muke etali yo. Yebisaka bato baza muke. Soko sala 5 kits, soki 10 kits eza problème na yo. Mais distanciation physique ezala. Et puis lavage à main. Les bosso église, bazu température, muto soko li maboko. Tokoti yango te, tokangi église. Okolo bato za ba démon, yo nde démon. Parce que yo zo to sa mbe côté.